MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bandeko nyonso bozo kosenga nga ba video ya mitakala. Natinda bino video ya mwana, natinda bino bo avana na koma wana. Na mana kolobela dossier to pe likambo ya mwana oyo ya mineur na professeur. N'expliquez-moi mambo ebele, n'expliquez le pourquoi eza mabe. Parce que batate ebele pona bango eza bolingo, eza normal, eza bien. Non, eza mabe. Eza ko détruire vie ya mutu. Ok? Je crois n'expliquer beau sur la neva vidéo te eza avant oyo la neva vidéo des vidéos na sali pour comprendre que eza mabe. Et na bene na baboti mato et surtout ba maman. Pour venir na bana bino mibali, bana belé ya mibali. Ba déflora bango na ba tantine, na ba yaya mikolo na ba maman. Et du coup, et baby ça va vie à bato belé. Baby ça va vie à bato belé. Kala na borla déjà sujet o tata mo akomela nga inbox abi mama ngata nza mwana moke. Grande sœur na ngana camarade na ye. Non, yaya ya lopango. Bonika système ezalaka mama bimi atiki yo yaya mo lopango akengela yo. Abi yaya na ba master na ye bano kotanga na katanda balongolinga bilamba. Ba excitenga po ba vandela kangai. Pona ni yo no nazali na ngo ya munene. Do mibale bele batone wa minene libanda yo mona monte mwana ya batu ya muke. Mwana ya batu ya muke. Musuku to ebisanga mama nga ba séquestra ngai. Do yona lo bana baboti bo ve na bana bino. Sur le plan physique d'abord, na psychologique, ezo bebi sa vie ya mutu. Bon soto kotina sur le plan na molimo parce que juste en passant en parenthèse Mkolonza maolinga na kofungolela bino yango. Bomoni bato nyonso ba abusaka sexuellement. Eza mwana mwasi eza mwana mobali. Bomoni mibali ba violaka bana. Sur 100% 99 bazamisa mabe. Orobo yango mais c'est ça la vérité. De yo zo landa ngai, obimana mwana bato amuke ya mineur tie sorcier. Ah oui, ceux qui consciemment oza innocent to yebite inconsciemment oza na sorcellerie. Tu es utilisé. Et ndimela ngai, c'est ça. Batuto ba viola. Ba kangi a violé. Bon ba tata o ba kanga bango ya violé. Bazala ba namisa mabe bazala bandoki. Ezalaka ba instruction ya molili. Ezala ba stratégie pour nous détruire via moto parce que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. OK? Pour Satan détruire via moto, il faut le porte d'entrée. C'est quoi? Et ma porte d'entrée c'est là on doit briser mon beko. OK? Voilà. Tant aye a posé acte wana spirituellement par la porte fungwami. Le ba beta mwana na mondo ki molili. Et mambo belé a mabeko lekape ko salema. Et là juste parenthèse en passant. Konza maolinga na kofungolela bino ngo na expliquer bino. Yambo moni bane belé o ba abusa bango sexuellement bazaba bana mike ba vie beba. La vie est beba. Muto a sali bongo. On a otika la mari de nuit à vinae. De retenir le loco yo. Mutu tout oyo. A bizarre sexuellement mona moke. Aza mona mwasi. To mona mobali. Bazar na misa amabe. Bazar ba agent et diable. Et sa mission batin là ba on basala. Et derrière toute chose il y a un esprit. Et l'homme spirituel juge de tout de la Bible. Yo rezo on a pas ce qu'on a yo. Yo za charnel. Yo amuto mosuni. Yo nzoto pona yo eza love te bolingo mamoza simnet mutmo komela mamoza spiritualité eza wana te très bien na leki na bana lo baba mama ve na bana yango bomoni le sambo est important pour sambela pona bana mokile toni mambo mabele yo no sara be mission pona bana par rapport ya ba demande na zui na ba matière bandeko mo batindelinga ba kotelinga mi balé na zanango. Yaba mambo yo kaka ya ba bisexuel oli ya bana. Tope na ba vie ya bana kaka ndenge bana ba bebaka. Yaba masolo mo apasi ya mawa. Donc, chers parents, bo veiller na bana et surtout la prière parce que mutu a mutu
aux omniprésents, aux omniscients, aux omnipotents. Ozala awana mwana obimoke wenzi, mwana otikala. Nzambe aza mobateli. Nzambe aza mobateli. On a fait ce témoignage, bon, on très rapidement, bon, on a chité. Nalana, une fois, tata moko, kaba baby sito, tala bana ya pasteur moko. Maman ba ngina oteka na wenze, no iba papa na Afrique, azata msona ba mususu pasteur en plus. Aza pasteur moso ki nzambe malamu boy. Yesu kwa bando tikalaka, bana bazaso pe bana quartier kaka ndenge ezalaka. Abanda luka sacrifice. Ando luka sacrifice. Soit yano pesa bana ba bombo, pose à porte. Ba milimo na ye, oye banda ko guider, tout liboso ba gangelie, tant que pesa bana ana. Sko tellement bega on pa bana ko zo attaquer ozongela ka bana ana. Milimo etombo ki ba ebisie soko ke susu pa bana wana to boma yo. Parce qu'à chaque fois yo zo kende ku ne pa na bana wana, biso ezo déranger biso. La prière, arme efficace pour nous détruire mes salaires ténèbres. Cher parabo veye na bana. Donc ça va émission monsieur Soana Sima. Na banda rolo baboy. Na mona bat na inbox kongole ba lokai na mutakala. Kongole ba lokai na mutakala bo. Encore ngape na commentaire. Petiazo tout aye pasuka. Tabazo yo kabongo ba mona ka video ba mona. Boko sa nini boko sa na nini video wana. Iko ko excité bino. Bongo ko suba pa mangana masumu na miso nzambe. Que nous avons partagé les vidéos. Et puis, attention, on a bien atteint combien? Sur plus de 200 personnes. Bazo 5 vidéos. Ce qu'on a ça, n'atteint bien numéro, on a un message ou bien on a un numéro, on a un la batoko. Sont des gens. Sont des gens. Surtout, banami bali, on a camera bino. Donc, moutuma azo azote ya bino. Kapo abete bino li soleil vidéo mora monaki. Ozape un homme respectueux, oza papa ya famille, oza mobali ya mutu, oza kosenga mwasi ya mutu video ya mutakala. Nalobi ta femme a toi na ndaku. Na kidi babu pa ozwi téléphone na ye. Okuti video mo ya mutakala mwasi na yo. Ya mutu bazo beta magoda, azo tinda ngo pe atindela wana ni un monsieur comme ça que toi tu ne connais pas. Oza sire, oza la laisse topé lo mo legate o lo belote. Tu es sûr. Des fois, il y a un peu avant de poser, il faut réfléchir deux fois. Na partage la vidéo, mais tu as la si na loba on bala me boyo karate. Bomoni na vidéo na salaki. On a bêté le solo moi nan. So bo kiti na commentaire beaucoup de distributeurs ya mi taxe belle bazali. Non azanango oka moto tindela nga côté la nga inbox bo ke no luka bango do bo zonga na vidéo na salaki. Beaucoup de distributeurs na ba commentaire ba distributeur a mitaka la basé belé na ba vidéo wana na ba vidéo non comme ça beaucoup mais la bango baroye bisabino bo kende soki na PV soki nini bo sala ba échange ba numéro et puis bo partager na mitaka la. Moi je ne fais pas ça, je suis désolé. Donc natinda ra mitaka la te natinda ba vidéo te ngana yakawa eza pona ko instruire eza pona ko éduquer ko beta mbela ko sonner sonnette d'alarme par rapport à maman désolé dans la société. Et attention na ko beta li solo mutakala ko yako singa te parce que na opé ça oté na bité boyo ke la wapi. Faut des fois réfléchir, des fois avoir opposer acte. Ils a propreté. Ils a propreté. Parce que bon bref, c'est ça. Je crois que le message est passé na sina lobby. Bon on va distribuer à mitagala na ba commentaire et puis bo senga vidéo pa na bango na aider bino ko moni na quand même chantier comme bwana ngo bezo bo no senga pa na bango ngana opesete parce que na pesa raté et naza na ngo tu peux sauter de toute façon pour na bomba on a téléphone te bana ba na téléphone nga et bana ba na téléphone nga donc moi na yo kuta na ba vidéo awo mona ndenge mwana 15 azo tout est pasuka mama mukola so ganga kion azokolela kion neti vidéo ya influenceuse oyo balobi bamutakalize wana aza kolelo ni eniao baza kokamola mito ya mabela kolelo ni eniao kion
Qui on voilà boka we mité me baby ba merci na vidéo ezate bon on senga bato ba tinda ba vidéo ba tinda mes vidéos moi je pas de vidéo à tinda la bino OK na zo ra pour na pesa bino kutoli do beaucoup se contenter na onga na zo pesa bino point ba bato ba tinda ba zabo ke no senga ba ba pesa bino mbote na bino que le Seigneur vous bénisse boza malamu certainement ça bien. La famille n'a zongi de sous. Je crois dans la caille je vais parler dans le Belakaratina ya bana. Par rapport à l'émission na Salaki, na joui ba message inbox. On a eu à partager na bande de misusu. Maman lobela makambo yo. Comme yo lobela ango yo sunga. Ba tinel nga balie mo ya TikTok. Na balie mususu privé. Ya bana mo je crois bato belé boyo ki sango wana bato mususu pe bomoni ba image ya bana moko na Gabon et événement ngo eleki na Gabon mes frères et sœurs bozo kango na sango et moi quand je viens parler de telles choses ça na bato bakansanga na ya kaka pona oloba mamu na ba sentiment ba image misusu ba émission misusu pona aborder to pe pona olobela ba sujet misusu choix ezate fona mona yango ngana talaka ba video misusu ya mitakala oyo bato batinda raté na sentiment ndenge yo talaka ba pornographie non ngana talaka ba porno te ona kota na ke soki na YouTube soki wapi sona ba chaîne nini sona ba site nini sona ba téléphone bo na kotala to ba groupe ba WhatsApp bo fungola o bo tshaka ba porno et bo ça concentré sur Orlando zo tala et pour en même temps so beta ba bunia moi c'est pas le cas. Na mamunyo so ba intention na ba motivation nde mute kontar na miso nzambe OK nzamba ebike ba image wana na tala ngo pona olendi sabatu parce que son atali yango te na olendi sabatu te donc c'est pas pareil na yo donc ceux qui mamunga na sala intéressé côté le cas ko ya koloba n'importe quoi te parce que na bloqué yo na bloqué yo bref de comment atteindre nga ba image atindinga na lien ya TikTok na moni ba mame belé ba gabonaise na ba bikolo musu basali ba live ba olela na oki maman mo so kokata kokyo supporter te abi mon cœur senti le no ko kangama émission na ngate nini leki na ena benda ba boti mato et surtout même na poto ezana ba parents oyo ba laisser aller zala na banda kuna bango ya moko bana ba bima ba kepa ba master ke rola les pas camarades et autres. Mais na ba poto ezala penza trop te nesi na Afrique. Na Afrique eza ndenga culture na biso to kola bongo. Lelo to bano solango avec un ami. Na biso tabino bo kola vraiment, mambo ezala le bien. Nous pareillement mêmement, tant to so kola biloko ezala raté. O kamuninga yake pa na bino ya tongo zongi butu. Tam su mama bango kenda wenze ko teka. A revendre pa na bino ko lie pa na bino, ba yaya na bino, ba yaya na ye. Vice versa. Maman kotika mwana na lopango pa voisin songolo bakobati bakokengela mwana na bakozoela rola bana nyonso so asali bêtise bakogangela ye mais bosala mwana na mabete bandeko mukile ezokende na suka bilembo tango asuka bible ezoloba tango bozomona bamakambo oyo mabe kosalema oyo ezala nanu te bokeba bobatela bana bino bovandaka na bandako yaya soko liaka mabanga lesaka mwana no mabanga parce que ça va parents misusu likolo irresponsabilité tellement nzala na ndako to biloko ezalaka te ayebi ke kuna ba ntunga soso ebimaka chaque semaine kuna batiaka nzungu na moto mikolo nyonso ntina mwana kenoko saka ne pas ba jordi kenoko saka ne pas ba jordi po ayebi ke tanke saka ne pas ba jordi akolia eza irresponsabilité yango bakobebisela bino bana bakolesela bino bana kindoki violele bino bana bakobomela bino bana bandeko eleki na Gabon j'ai vu les images na koki yango te na ko supporter yango te bana wana bazo expliquer parce que ba meme ba on a commissaire na nini na commissariat ceux qui na garde à vue ceux qui va na commissariat voilà ba po bazo poser ba question e bandaki ndenge nini likolo ya boîte ya sardine kande bakende pa yaya wana pa ba tonton wana pa ba masa na bango wana noko abimisi boîte ya sardine nana lingi ngai qui veut moi ote avant soit sardine il faut ça la cheval opesa sima
bandeko bana mike mike ya ba 10 ans 12 ans na yaya ya 16 ans aza kozuba bango na nsima et azuita hein bokanisa te oyo soki ya likolo azuita. Et ce qui est curieux na vidéo wana eza nini asala bango ngo bandakala. Vous savez pourquoi? Parce que ezokota na pete ezobima na pete ezokota na pete ezobima na pete. Bandeko bana ya mibali ya ba 10 ans s'il vous plaît moko azaki wana konda taka mwana ngo panzi basoko kotsa ya lingenda ya munene. Imagine mwana 10 ans na yaya ya 16 ans et puis yaya ngo a 16 ans kaka neti oyo bandeko tumba maîtresse ya mukete hein ya mukete dona penza monani ke baliaka dongo epa na bango asa kokota asa kobima na pete ya ko forcer te parce que so ezaki ya mbali boso to deuxième to troisième fois et ozana facilité bandeko mwana mikangi kaka amibombi azozela basilisa batika ye akene olia sardine mususu bandeko pasi telme leka kimi balandi ye bakangi ye na nzoto azolela. Ah Seigneur Jésus, ngana ebite mokilo ekende wapi hein ngana ebite mokilo omoi biloko wana na poto awa sans merci sans pardon. Donc eza kutuma mona ko na Afrique nyonso yana ondenge moko ba ko négocier ba solo liango entre ba konzi kania keleki mbongo ebimi batiki bango. Neti na Mozambique na betela bino na salaki vidéo mo mikolo leki quelques mois passé na Mozambique. Mwana moko fillette moko après école ba garçon ba collègue na ye nzoka nde balingela ki boule ba betie partout. Mwana bato ya mwasi ya moke soki ya ba 12 ans soki ya ba 13 ans ba garçon ya ba 15 ans ya ba 14 ans tale belé na ba tour de rôle wa Matia Kiti la petite azolela na kati ya zamba. Ba memi ba la commissariat ba sambi ba lobi que non, c'est l'affaire des enfants. Ba na mike viol et puis ba ne belé bombo benga ba na mike. Mes frères et sœurs, bon mon poto awa bana ba 12 ans ya mindele ya batu mwindu te poeza la te ke racisme. Bana ba 12 ans ya mindele ba kota ba boloko likolo eloko wana. Et ezala ipeta musu ya gravité. Le fait ka keta musu força ki mwana ngo, o tuti saki kaka. Ake ko funda, on t'arrête. Ba sambisio ok 2 ans behind ba. Mundela sakana kana violité po ebike e ko bebi sa vie a mutu. Le fait kaka ata ko sala ki ngo gravité. Oh te ndena Kongo ba te ezala ka likolo na koti sakite. Ok boloko. Parce que na Afrique to minimini sa maramu mingi surtout ba la mibali batata quand on to sa ba vidéo awa nazaki vraiment na kanda te za bolingo na loba mabe bandeko bana mikie yaya ya 16 ans za ko baka bango nzete na et vous savez quoi bana wana donc c'est clair que banda bango banda kala basala ngo banda kala et mukolo wana bazui ba filmer et tant aso sala bango moko azaki wana en train de filmer a filmer et na suka nango bazo seka bango donc dira amusement moko boelo mo poka vidéo comme na suka ya na juli kanisi ya ko ya obeta son mais bo ezape propreté hein ya kitorote za ba masolo bien te ya ba image ya bien te son wana eza kitorote ngana yo kisabino boyo ka ndenge muto bana ko filma zo seke po azoloba do basala bango ngo banda kala bomoni bana wana so ba leki délivrance te déjà ou à 16 ans na eza na muto ko samba ta sa pedula ça des fois déjà bomoni bana wana so ba leki délivrance te ba ko suka ba pedula ba des fois na futur. C'est ça la vérité. Bon mon ba pedula mingi bon monara o ba pesa rasima so bolande ba témoignage ba to na bon ebele na ba TikToker boyoka ba histoire na bango te ba biza ba ona bo mwana o ya mwana njili kombo neza nani Mike ye camarade ya grand frère na imta selema ambasalité. Il n'avait que 12 ans
parce que azaki ya kitoko azokolondire mwasi bogare elo mwa bongo. Nde on a vu se faire du coco pareil. Lui c'est son cousin qui l'a abusé na jaba 11-12 ans. Nde on a vu so Dieu merci a bongo li motema azo bala kalate. Ya je joue bio j'étais sali azo bala. Acha ikutu semi na yokaki. Même mobala tanti na e. Zambe na boya olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.